kimia donc eza mingi eloko nga na nga ya kobuma parce que bino botalela yango boye bosa assembla neti bolingi bato baloba te mais boyebi babiloko ezocrée na se nango alors nga kozala hypocrisie nga na boyi biso tout toyebi ke le padre ana ndule le 4 accord arenaki ndoki na bonzambe bamama kuna baya jo bazoteka babillet bamama bazoboma nzoto bazosala alors réalité oyo tozopalpe lelo oyo eza ke mankuma moko ya barespect elingi ebanda kozonga fo toboma yango tolingi na biso makelele te donc oyo alingi asala makambo na ye botiki asala makambo na ye baoyo mpe baboyi botiki bango mpe baboya na ndenge na bango toboyi mama kofinga makambo ya banini matoboyi kaka toboyi biloko wana place nga nde naza yango wana mingi biti oyo nga nafungolaki pene loko oyo yango wana gima manzaba mbote pona clôturer eloko nga na oloba pona clôturer eloko nga na oloba biso na biso bagolwa eloko échanger nango eza te alobela fere gola alobela fere gola totika ye alobela fere gola na kwena ye mais pas comme ba maman Bernice pas comme ba bino nde bosa omoni bino bosa bato da toyebi déjà bino ye toloka toyeba eloko oye ayeli jet set aza mutu mo efaleka na live ye moko aloba siko eloko nini pousser akota jet set parce que akoko taka boye tanga boye te azo sala ni mais il faut aloba museki ningo alongwa kiti parce que fere gola yebisa keni oyo oza na entreprise na o alongwa akasali live a confirmer parce que ye peut faire confirmer ça eloko wana ezala bien soit sala ngote bon ça veut dire que to so eka golwa te. Merci beaucoup. Voilà. Ok, toujours évolué na biso bandeko na ngai. Guy Maro vana pesa mama Bernice alimbisa. Mama si te pe na mona kini na te. Guy Maro ndeni ko ndeko na ngai yo apparemment na mona ki déjà. Ko pesa biso le. Mikole bele mena tozonga na ka place mo na landio olobike ko pesa biso ka bagolo les soro ke ndule ya fali bona ebite les songo. Iza ni lo wana moni na ko teka kotuna poza mona parler na ko finir kotuna. Non, ça y est, vous avez dit que interpréter moi marque mon boy. Omoni pour na roloba pour na zonga na pour na roloba ezanini. Nga za fan. Naza golois naza fan. Donc biso de pas fait beaucoup et puis toyé pas affaire. Donc biso za ba fan. Na fan ya faire écoute tu as jeté. Donc bien écoute à Londres naza nango déjà. Donc problème ezali boy. Et simple. Pour na ndeko bozo le belawana ayana ye pour nani parce que au devier question na ko fait c'est le bana ah na quand on a nini pour répondre yo on comprend ouais ayana ye parce que au départ déjà ba te belé au départ ba saka na ba golois mais au cause la golois boule monani côté mususu on ni makufa nzala te et ça tout ça ba fanatique. Donc ngana kana yena selon raisonnement nanga baza bato bazaka da fan ya faire. Mais comme boule mon na côté kuna azaki na choité. Dans la sens wana nazo défendre ko tuté mais ngana jonga na sens wana donc aya na azani fan ala fan pour nga ko longola ngelo côté. Dans la sombre ba bien na déplacer ba Suisse partout azaka na été. Donc azala zalate et changer rien. Mais aya ka kapo ba retubela baza belé ba retubela. Baza belé ba retubela en fait il y a ça parmi peu bateau basala ke ngana yo ka sous musique à l'autre laté pour ngana za yo ka musique à tout le monde mais na kendaga ndule ya faire là c'est clair mais na musique ya bateau wana na yo ka pe souté parce que ma finga elle est tellement trop et ça dit comme muté ma passe na bae bango na sens wana aza parmi ya bateau oyo babayi ça biso ko yo ka l'autre là parce que ça congolais. Mais tout le monde est parce que Kofinga faire les gars trop. La solo bama munanga. Nga selo ngade na satana. Donc atoza na ngai l'autre là oyoka été. Ezaza chéri na nga na zana yo l'autre là oyoka été. Na fonctionne bongo par rapport à bango donc il est défenseur il fait partie. Ya bato yo baba isangai. Donc
koya na ye c'est pas grave so koya ya na ye aza fan bakanga été téléphone eza ya ye asala makam na ye mais aza ye moko te baza belé o bako comment dire baza belé o bako région de bakoya po bazaka déjà bagoloa ezaka nde lipe mona na côté wana ba pesa ke loboko côté wana ngana yo donc lobo ya to keika na ba galère ki ndenge ya laba mais lelo bakomi kozonga parce que bango tout bakozonga la mulongo to liste za mulai biso za bagoloa to tika la bagoloa to sala o to sala ka déjà bazala te to sala o to sala ka mais ba yana bango o liste za mulai ba ya o côté ma meza aussi là film eza asuka na saso anga na wala loba côté wana yo lobi nga wana nini na ligaki ko moto na live anzungu ndengo loba ke okota ko ya na nzungu nanko pour pesa bagoloa leçon non yaki bongo te na ba bongo te na lobi na intervenaki par rapport à impolitesse plus ba impolitesse on a pas na doser on faut une formule ya doser ba impolitesse wana osiko yo yora ndena lobaki donc siko to kenda ba concert à tout le monde à ce moment là ko finga aussi là parce que la politesse c'est l'équipe trop de la salle soit dans l'obélagi il faut voir ce que ça se ninga l'obélagi de comment que concert qui gagne toqué concert qui gagne toqué parce que plus tout ça na guerre oyo plus impolitesse au delà à part musique tout ça va perdre des familles de à part nous tout ça va perdre des familles donc au fin comme qu'on les gars trop et comme qu'on les gars trop et c'est pas bon donc ceux qui les loyer pas zongi nasi na répondre yo soki ya zongi azonga na ye na bomika poto le cannabis problème ezate po banzungu wana esi to sala live moko na yo na te mo to zaka bon oui na yo na selemba o seri mo boto na live na yo o to ko bela biloko bato yo donc ngana to zalaka vraiment catégorique que bato wana to ko chaka poate mais tangu déjà pour na respect biloko yo kena banzungu susu mais moi j'ai moi virus de tête mais boya ka eloko ezonga su non il dit tout eloko mokote eloko te merci rien oh vena gaulois y a rien ça fait rien ito rien voilà merci il passe au kutala ka tu déplacer na bandule ito quoi to pesa na mère moi ça ito rien OK asali nini alobi nini oyo ekomi ko mobiliser ba Gaulois ebele ba salelaka ye ba live po ba Gaulois ba swana lisusu entre bango likolo les défenseurs mais bo pesa e poa ebele bo salela e penza ba live po boyeba na nyangwa kondima ba yamba ye ou bien ba yamba ete bande konanga tozana 4 dates tozana date ya accord arena ezana nuna biso na mungongo Bouzo lobela le défenseur o aye na e pour na ba besoin na e personnel a lancé bino pavé dans le mar bino boyebi likambu comment il s'appelle le défenseur à lobby boyebi soki bozeli aya kofinga fali akofinga jamais fali soki bozeli aya koloba likambo mabe po na fali akoloba jamais makama mabe po na fali bozo zela nini eloko nini yango mabe ya fali o muto aloba déjà ekweisa ye ou bien sala ye soki ndenge nini eloko nini yango mabe oyo ya kati penza fali o le défenseur azanango o biso to ko utiliser ngo poto tondisa accord arena eloko nini yango bo pesa na réponse wana te na otu na bino nan bo pesa na réponse kana lobi ngana lobaki ni tiyo ana lobi po nanga ye pona ba intérêt na ya za présent Obuto ça vraiment mobilisé tozo salara ba live poto te karaba billet tozana batu oyo kutu baza en difficulté ko pesa biso même ne fils que 10 € poto somba ba billet c'est presque les mêmes personnes mais il y a des gens qui sont prêts à donner à des défenseurs de l'argent pour défenseur aya kolobela bino nini o makambo fali boyebite tango ni na bagolo ba sentimentaliste ni la tika mera lobako s'il te plaît na ebite un bon limbi sanso bo finganga en tout cas je suis déjà habitué ata bato bozala nanga ata so bo lobi na bino que bo linga souhaité pour na makambo les défenseurs na préféré mutu na mutazwa nzela na parce que vraiment je suis choqué
que to kangama pona likambo a défenseur, to ke de boy défenseur, to zonga boy défenseur, to zonga boy défenseur. Mukolo a orchestre ye moko kutu, azo kipe kutu likambo wana, azo talai. Donc ça ne il se sent même pas concerné pona likambo wana. Boye bisanga nanu likambu ni nyango le défenseur a komemela biso ya sika. Et loko ni nyango to salaka ba promotion na biso le défenseur a zalaka. Promotion ni nyango le défenseur a omemela biso. Soki alinga komane Gaulois, a komine Gaulois. Toza na besoin to se focaliser na yete soki alinga koma Gaulois. Mutu akanga mutu soki alinga koma Gaulois ezate. A komine asala makamuna so le défenseur azana eloko o alinga kwa isafali asala ngo na cadre na ye tobosani kindingu tobosani pa kindingu tobosani makambu no mama na nga bande ko na ngai na éviter Maman Bernice, sans vous couper la parole, maman, s'il vous plaît, avec tout le respect, je vous dois. Bandeko nyoso bana commentaire au bon moment ba commenter. Maman bango nde siko bato mabe makasi bato ba commentaka na omoni belé la plupart. Pona nini? Baza bato moko boy so balika moko mutu moko ye alobi eloko boy. Balandi bo kana même live otoza na omona nde ba lobe ko changer mbala moko. Automatique. On comprend non moi j'ai dit les genre de personnes oyo balingité actualité papa veto lobela on a ba panel. Mais est-ce que Raïs ngana ina poser na question moko oyo penza est-ce que eza actualité à faire oyo tozoloba oyo non eza actualité à faire penza je ne peux pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent dans leur panel. En tout cas, je ne suis pas mieux placé pour dire à un tel mutuna mutua. Non, nakoki. Oh, ba lobby ba yambaye. En tout cas, ils sont libres. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas non plus venir dire que mutuboe asa la boete asa été esa devoir nangate esa pe na. En tout cas, chacun est libre. La seule chose que je veux juste dire, c'est que est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que le défenseur a koki ko mobiliser penza na minito et loko ni na depuis moi na longwa pas fali. Po ba pesi 3000 ba fali a pesi sur 3000 euros ba pesi 1000 euros nde alinga ya koloba. Depuis combien de temps moi na longwa? Donc toza la biso toza na biso aso pas quel plan la parisienne a so pas plan nini? Ako pas plan nini tozala ki wa yorobo so pas plan yoroba lobi nini kaka biloko biso nyonso tout oyeba yo kanisi les défenseurs akoya koloba na bino ke ngaba bando simbe sanga lo pipi na ke de ko katisa dango boy mais azo mitia ye mo na kata problems vraiment azo mitia ye moko lisusu ye moko alobi ngo na munonga na zana parti na ye o yazo loba ye moko très bien que bozelanga tena ya koloba maba fali bozelanga tena ya kofinga fali problème na ye azana problème na bato aux alentours de fali azawana atie biso distraction tozalaki na biso bien on avait pris chacun de nous avait dit mutuna mutua qui peut panel na ye pona makam na ye na ndenga rosa na ye la seule chose qu'on demande c'est de respecter les uns et les autres. Voilà. Tokomi suko fingana tozonga ni suna makamba ko fingana. Oui voilà. Tozongi ni su makamba ko fingana entre biso ba o kuna o balobi ba boy les défenseurs ba finga batu mususu ba o balobi o balindimi ba lobela batu mususu. Vous ne trouvez pas que on est en train de tourner comme si on était des petits toupis? Ezala maniqué, ezala les défenseurs. Vous ne voyez pas que ces gens-là ont un objectif précis, c'est de foutre la merde là quand il y a quelque chose qui est en train de partir. On ne peut pas venir vous dire certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire. Il y a des conversations, par exemple, que vous avez discuté, mais qui n'ont pas besoin. Moi, personnellement, Nga Berniso, en tout cas, le défenseur, Ponanga, Gaulois, Kozala Gaulois, a poubelle.
soki alingi azala Gaulois asala makambo na ye asala makambo na ye azala Gaulois na ndenge na ye parce que asala makambo na ye vous savez mutu oyo soki makambo oyo les défenseurs balobaka ke ezalaka vrai makambo na ye alo pipi wana ko filmer batu ko yaka kozwa manunita babasi ko bimisango na ba vous croyez que cette personne est digne vraiment parce que il faut combattre mutu wana mutu na bango aza digne penza akota na baran na biso. Moi, je ne décide pas s'il veut devenir Gaulois ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je m'en fous. Sora linga la Gaulois na asala na ye. Eko changer fali na nini. Ba yorobo ba sala ba grande déclaration ba loba. So fali aza mutama baza ne ka mutama ba ko changer na été. Les défenseurs ndenga za na zo bangisa ne pe falite. Parce que ce qui le défenseur abanda au bang safali, je vous jure que balinga ba futa ye déjà onyo surtout yazaki non. So qui ba yeba ki te. Oh, alinga ko magolwa te. Bande konanga. Essayons un peu de réfléchir. Tozana 4 dates na biso ezo traumatisé batou. Mais vous ne pouvez même pas. Est-ce que Bokoki ko imaginer pe batindi les défenseurs à rejouer Johanna à distraire biso? Aso distraire biso. Aso distraire biso. Et comme mutuna panel, comme ko fongo la ngala ntimia ya, mususu ngala ntimita ya, mususu ngala ntimia. Et ça l'ini ni friction. Et c'est ce que les gens veulent. Quand les Gaulois sont rassemblés, atato na ba divergence d'opinion. Ngana oyeb sabino lelo, na oko sabino te. Ngala kori ko ke Eliana na Junior Bouton te, na oke ko Eliana ete. Pona yebi ni kambuba Junior basalanga. Bordure aza awa. Ngaso na na kishasa na romone te. Na yebso vérité, na komona été. Na yebso vérité. Je ne ferai pas. Parce qu'il y a des choses qui ont été dépassées. Mais pour la promotion, je mets mon truc derrière. Natia on a sima po to zalana nu moko to sa na nu eloko moko so to robongisa un jour to robongisa na vie. Mais je ne comprends pas comment nous on se laisse, comment les Gaulois tos lingara kokende na ki sentiment moko on part, nous tous on devient sentimentaliste tout d'un coup. Bande konangai. Total anan, tozana ba billet, il faut aussi ça ba billet. Likolo ana place mususu nanu ba fongolité. Nanu ba fongolité. Ezate ke nazo peki sabino boza libre na ba panel na bino mutu na mutaza libre soka lingi na epe ko sa promotion te aza libre. Mais s'il vous plaît, est-ce que on est dans le temps des injures? Est-ce que tozana temps wana? C'est ça le problème, vraiment. Sabino, moi je ne peux pas vous... Je m'en fous même si les gens Bernie, s'il fallait pas dire... Faire aligner na makambouana te. Non, alingi na makambo te. Yaba défenseur, yaba alingi na te. Alingi na te. Aza concentré pour na makambo na ye. Alingi na te. Makamba kindingu ça a été une leçon et c'est terminé. Alingi na ete alingi na eba kindingu dete. Alingi na ete mutu abebi si pa azala ki kuna aye la ye. Parce que eloko sikeza na ngote. Ya sika ezate. Ako memane pe eloko te ba plan ako sopane eloko mote. Parce que soki azaki na kanda fali, il fa aye azapa na ba akende ko porter pa fali plainte que fali asimbi saraye ba makambo. Wana kutu vrai ko simba onginda mba moko. Wana penzako wana pa ko amenacé fali sa fali ke ngana na ba preuve que yo pesa na dans okende sko na okefunda wana ba ko pesa yo kanzi so aye fait pas faire ba usani so ba pesa. Tu vois quelqu'un, tu sais, dans le français dit qui a bu boira. La preuve année, on a les gens comme les Kindingu. Toroya Lisusu, Tofinga les défenseurs après. Vous voyez pas qu'on tourne en rond, on fait une perte c'est une perte de temps. Exactement. Oui, na lobby. Nazo fou, mon combat na fou a été.
J'essaye de sensibiliser mes frères. Nazo fula ete, na fula ndeni, nga na katana ete. Yo moninga la fongoli golo forever nga lobela des défenseurs. Yo moninga. Papa kabela biso maloba ko pardon maman. Maman Daila, c'est la mère azo loba maman biso. Maman Bernice, bango ko fula ngo na eba te so ko fula ngo ezaka nini. Na yebite ko fula Hervelog na yebite ko fula ndeni. Na yebite na ofule ndeni. Bato ebele bazolobela défenseur ya baso kutu babilité. Toi c'est la mère assise sa réflexion na ebuntu toi azoki ba. Ngana makamnyo somera azoloba ngana lobaki yango na ebandi. Azaki na mère même. Donc bande konanga penza eza teke na lingi teke bo sala c'est vrai, eza peut-être actualité. On peut se greffer un peu sur l'actualité, ou bien machin, ou bien bozo salango peut. Il y a certaines personnes qui moi je peux comprendre, batumsu bozo salango pepo, nako titiller un peu, moi, les défenseurs aroya, torolobi saya, je peux comprendre ça. Mais, sincèrement, et que ne des jours, 3 jours, tolo baka, les défenseurs, na lobi pete que to kangamaka, tolo ba promotion, non. Oui, mais to pesaye, comment dire, Topé c'est important c'était. Topé ça est penza. Soka linga a komi gaulois. Bande kona muta okanga muta sentiment banze ba faire ezate. Soka lingi na ya ayemba na banze ba asala na promotion na ndenge na. Oui, asali na ndenga lingi. Asali na ndenga lingi pour muta okanga ya zate. Soka linga sa botika ye moko atia la batu na ye o bazalaka na bango pasi. Botika ye moko. Oh, Maman Dalia, pardon, Dalilia, pardon, juste une petite minute. Je te laisse. Mukolo mususu, tangu Yoruba banda osa makambuna ya so pa ba plan. Yoruba fongola live. Na ma people muta fongola live ezaki même pas Yoruba. Ma people muta fongola live. So mama kiese azali awa. Mama Marie Makiese o asala ba live ya ba chrétienne ba kemit. So mama kiese aza awa aroyeb sabino. Tomata basala ki ba ma people basala ki ba live basala ki live sur les Nekongo. Moi, en tant que Nekongo, naïba écoute que, comment il s'appelle, asala ki live pona bokoko, ya jo aza témoin. Asala ki live pona bokoko ya ba Nekongo. Et puis, Yorobo azaki na live wana. Na mata na live wana. En tant que Nekongo, je suis venu donner mon expérience et puis mon avis par rapport à ceux qui, c'était un live très intéressant. Papa yava yoka ke na matana live a Yorobo. Wana Yorobo makamba ba sopa ba plan ezo régner donc grave. Oui, que ça m'a valu des problèmes. Je vous le dis aujourd'hui. Ça m'a valu des problèmes. Ce n'était même pas un live qui avait attrait à la musique, même pas. Il y a des gens qui ont coupé, qui ont envoyé, et on m'a directement, Papa ne voulait même plus que je monte dans les lives. Il ne voulait même plus que j'ouvre les lives. Parce que bango moko baye bani, ils savent. Oh yazala ki kuna, boyebite ayeli bino ndenge nini. Aye pona esprit nini. Mutuye moko déjà zo loba. En plus il y a des audios. Baroye bisala bino ka audio. Ye moko na munoko na ye moko le défenseur. Azo lobango clair. Alobiango penav live. Que bo zelanga te na yako finga fali ou bien bo zelanga te na yako loba mabe a fali. Alors qu'est-ce que vous attendez de lui? On attend quoi de lui? Zéro. On attend quoi de lui? Mutu azana banzala na ye, azana ba posta na ye, azana kanda na ye personnel. So moni pe état d'esprit à les défenseurs wana azana ye warrior dans le sang qui coule dans ses veines, c'est un sang de warrior parce que la façon dont il est toujours dans les chantages, les gens qui aiment faire les chantages aux gens. Parce que ce qu'il t'a fait, il fera ça à l'autre.
Oya sala ki kuna akoya ko salango, ako salango. Soka Monica Rakeba o prêter attention, il fera la même chose. Et c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Azana ba pasi na ye peut-être na mutu na ye bi ke bagolwa son abi bo batbi so bagolwa musu to zara sentimentaliste, on va lui donner, on va lui faire ceci, on va faire cela. Après quand il s'en fout, tu crois que les Français a yebi banzamba faire etelelo, a yebi banzamba faire elelo. S'il vous plaît, non, on essaye juste nous-mêmes d'analyser un peu les choses. Et puis à quel moment défenseur ba bengana et depuis kaka tangu accord à Renezo qui est bien des défenseurs alinga ya hauteur de distraction chez les gens. Où ça ba distraction bande konanga bon mon angote et à distraction. Il a réussi, il a vraiment réussi ce que les gens voulaient. Lui, il a réussi. Il sait que Yemoko a réussi Rango. A réussir Naye. Pour Naye, il faut mettre la discorde, mettre le bruit, mettre Batumususu o bazalara ba promoteur à papa avait tala mutu aye karasiko ba goloa ba OPC déjà place. J'ai déjà eu l'appel hier de Mdekonabiso, comment il s'appelle Liverpool. On va frustrer les autres. On va essayer de frustrer les autres qui sont là depuis, qui travaillent depuis. On ne dit pas qu'ils viennent prendre la place des X ou Y. Non, ce n'est pas ça. Azam ou intérêt. Biso si trop utilisé pour nanini. Qu'est-ce qui va nous apporter? Arotek c'est la biso babia. Arotek c'est la biso babia encore. Arotek c'est la biso babia encore te bandeko. Natiki mpomba tumususu baloba et puis on est là, on peut en discuter. Voilà, bolani nenge mama Bernice Alobinio surtout ezo kendeka kana même état d'esprit onga na zolo banabino awake mutu azali bosala o alingi to boyi na biso ba mafinga to boyi ba problème donc tika mutu asala plaisir na ye ba musu batika na bango mais yo moko tala makamne ezo lekela zala mukolo za maele dalila sali. Bonjour la famille. Allô? Allô maman, vas-y. En tout cas, déjà, on appelle ça binombote. En tout cas, ngai soi nazoya parce que nayo ki mo mkende kona biso belia akiti. Nga elo que ça nga pasi plus par rapport à les défenseurs, c'est eza bagolwa mususu. La minute où toza concentré, tolingi ke ba billet et si là, mais tant ba mataki kuna et pas news analyse. Batinda ki ba Lyon, batinda ki ba Mbongo, basa ki pe ba cagnotte peut-être au ebi pété. Or que là, tolingi penza que accord arena et ça la solde out. Mais na minute yo na zo comprendre l'esprit ya bagolwa mususu te. Je sais pas si c'est comme une distraction ou ce qui est ça bagolwa ya solo ou qu'est-ce qui est en train de se passer, mais là ça devient du grand n'importe quoi. Et puis beaucoup comment bagolwa mususu bandi ma penza le défenseur. Nanda ma bête hein. Vraiment nanda ma bête nga na ningi na yeba comment yo za goloa au monaki déjà que le défenseur a finga qui peut mettre na ye. Après mbalamoko a fingi di sous mettre na ye du sous. Après mbalamoko aye en tant que gaulois mais je sais pas. Maman yo siko to sa boyelena, yo siko to lingaki boye, to juger na biso mutute, lokola toza na biso na place to sene sa mutako magolwa te, pesa kaka avis, ndengo moni ke ye akoya epa na biso te, pesa ba côté yo moni vraiment que bagolwa ba comprendre yo que non jo na place te. Comme ça, via baninga msu to toucher te pour nous éviter constituer mon ba makelele, tu vois. D'accord. On t'écoute. Mais nga moni que Aza na place na été parce que Aza déjà je sais pas Aza a offing donc il n'est pas bien. Franchement, il n'a pas de position. En fait, Aza na position T. L'obé a koui cause à droite, l'obé a koui cause à gauche, après demain cause à face, après demain koui cause à nassé. Il n'a pas de on sait pas en fait où il va aller. Même là, tu habité aïe awa en tant que Gaulois, pourquoi?
mission na ye eza nini. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. En fait, il est venu chercher quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est pas après quelques... Donc, Tozan a pratiquement 1 mois à concert. Mbalamoko abimi en tant que Gaulois. Oyande nini. Et puis, elle a trop impoli, en fait. Non, Ponanga est aussi mbatté. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Merci, sénateur de Gaulois. Ouais, c'est Naina Lobelo, mon vite fait. Yelena, so Yelena. Yola Tozaki na guerre na Wera. Toi, tu as fait la promotion de Wera. Des Gaulois sont venus te dire, aux autres promotion, ils ont monté que bazo finga pas perve, au répondait ba Gauloani. Na finga ki wera son? Est-ce que na tuni na finga ki wera son? La promotion ya Wera ou pas? Na tuni na finga ki wera son? Na pose question. Ngapi na pose au pe question na finga ki wera son? Na tuni au ça la promotion Wera ou pas? Yo pe na zo tuna on na finga ki wera. Yelena répondre nga. So yo répondre nga na répondre. Po ba finga ki fere awa na bata Wera yo ça la promotion. Là ba Gaulois ba loba no loba na bangoni. Ba tika yo ba nito dizala carter o lokela ka fere ba problème yo ça la promotion ta ko dicter loi conduite no azate. Donc ndenge yo to ko dicter conduite na te ozape na moi dire te na makambo biso to décider. Voilà. Donc, continuez ça, vous décidez en tant que qui? Lobby. Quand on a cela qui promotion, est-ce que la finga qui? 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 Ah ben voilà, ben l'oba peut bien. Ben l'oba peut bien. Au sala qui promotion Wera ou pas? Na salaki, est-ce que na boyango na salaki? Na salaki, est-ce que na lobby que na salaki ango te? Biso pète aux 8 décisions to ko yamba les défenseurs. Mais boza ba Gaulois ya soloté, boti ka yo yeka lobby lobby. Na bimika lobby t'es sûr? Olivia t'es sûr? Tu me connais? Oyebingai? Oyebingai? Oyebingai aux assure? Oyebingai? Eza le lote ma chère, c'est koyebinga bien te. Mama yomoko bimai lobby oui. Ngaite. Non, botika no sala promotion Wera wana moi dirate. Nakoloba te pourquoi aux anani. Nakoloba te pourquoi aux anani. Mais yamba ye est-ce que ça veut dire que oyamba ye oh maman nini yango parce que olimo ya salete ba o bazo yamba ba lo kwanto yo yamba ba yo yamba promotion maman yamba na le défenseur est-ce que la lobby est loko ya oh yo mona ki o po lobby soko lobby bozo yamba ezalaka te bozela na kangina nous était to bongisana tableau ici vous plaît s'il te plaît s'il te plaît toza to kangana micro nini yango Yelena nazokanga yo micro yo kana nutika ko baba biloko na botika to muto ye lobby ayebani te tabloïd s'il vous plaît botika na pani n'importe quoi sia na moni tozo kana te botika biloko Nathalie, tabloïd, s'il te plaît, s'il vous plaît. Ngai bit ya live ozanini, na lingaki batika batu nyonso baza libre na opinion na bango. Bato ba sepeli ko sala makambo nde na bango totika bango libre. Ba o baboyi totika bango libre. To koma na niveau ko se tirer entre bisote sinon ce qui peut moi na ngai na mission à réussir mission na ye. Ya on bomoni depuis le début na vakolo ba bien que mutuna mutalo ba makambo ozo ko engager. Donc Yelena soyi monde na pesa yo parole ezalaki po otika koloba makambo na kombo abatu loba oya yo. Ya on na meka ko bongisa maloba. Donc na lingi vraiment to za ba tiraillement te s'il vous plaît. Ozali famille bota. Na lingi vraiment ba biloko wana te. Et ça là bien. Voilà. Dali da yobe no matiko kota suna mamna bangote yo lobaka lo ngo matapo ngako loba. Na événement moko ya fali oso tchaka kutu banzemo ya fali. Na mituna raso zaka nani ya makamba wera o chichi asolo ba effectivement c'est vrai. Ngala mataki na live ya nani na kabela ki nani comme na moi mbali nani les défenseurs. C'est mon argent, j'ai le droit. Je suis très proche de Ferregola. Trop même proche. Bernie Sakiti a yebinga. So na pesi kombo na ngana pona ko bimi na faux profil na mata pona finga faire tenga pe na zapa na pesi kombo
nga na lalaka pongi na kombo ya fere na lamukaka na musique ya fere na samaka banso na fere na yokaka eloko mosusu te. C'est pas parce que tant mosusu na mataka te na sa ba panel et que yo kokanisa lokwa so nga na double face te. Nga la penda fere go la penza. Ya osakana te. Ya niveau te oyo na sina yoka yo penzo so chepe na événement pe ya fallait zo lo ba pe va ba gola ba ofinga ngoni poza la mutema mukuse yo choix na we sala yo nga peza nga pe na tinda ki pe quelque chose na pesa ki parce que c'est mon argent au nombre de bio nga la sombito o nga la sala yo ye bien te. C'est un peu ça mouton sur ça libre à makamba ya le défenseur. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, merci Maman Dalila. Merci Maman Dalila. Merci Dalila. Merci ma chérie. Au solo. Moi je suis Eli qui tengue la douce. Oh, ça faux profil. Merci. Oh, mère de mère. C'est bon en tout cas. Okay. Merci. Journée malam. Voilà. Donc j'ai d'esprit. Zona Malouba, j'ai d'esprit. Zona Malouba. Couloir. mutachaki bania uye amati mutachaki bania uye que température eza likolo ba yike boki chana ba eza likolo te toza esprit eza na se eza na se. Voilà, je crois que biso toza famille toro bomanate pona ba inconnu ba rejoindre biso, il faut toza la paix morale na se. Bah c'est tout à fait normal que batu mususu bazala de même invité na batutu, mais sauf que toza na katia game to ebi ndenge jango etambola alors mi soupe eza afungama mais bobo sanate ke toza na katia guerre médiatique, tous les coups est permis, c'est-à-dire si le gars il est là pour nous faire du sale boulot biso toza pour exagérer que na bon. Donc bateau bazoya ko dicter bateau ba loi, il faut boye bandeni na respecter ba vie à bateau. Tous n'engue toza boye toa ba fanatique. C'est-à-dire que mutuna mutu aza na manière na ye oyo a soutenir artiste na ye. C'est pas faire de panel koyamba batu nezo la kisake yo linga faire ko leka batu muso ba matana ba panel te. Po batu muso ba sala rapé ba finansara na nenga ba soubassement sans toutefois amila kisave pas mokili. Mais abengaka batu atindaka balara atiaka ba budget pour que artiste na ya matake likolo et bato pe bazwi ba engagement pour que baya kobunda bitumbango en face du monde, on vous applaudit tous en abino ensemble petolinga abino parce que vous faites partie de la famille. Donc personnellement pour na vie nanga je crois bino tout boyebi nga tchelaki balion parce que moi je suis là lorsque ça fait mal dans l'autre camp, moi je me réjouis. Donc, les défenseurs à Ozalawana attaque fanatique, moutorodité loi azate, qui a l'on fanatique à fanatique. Il est libre, il y a un commis artiste comme il veut. Je peux décider à l'on, toye bisaye, bye bye. Tu as travaillé pour nous et c'est le temps. Allez, casse-toi. Nenge ba musée bayaki, ils ont taffé. Et le moment est venu, bakei, likolo pe ekoite. Celle inimité ya artiste barosi maté zaka faire rigola, mais tous les restes toko toucher bango pe toko bengana bango à tout moment. Quelque chose à rapproche à faire ou pas. Ce tout le monde tengami biso bagolo to bengana yo. Et on a ces droits là. Des attaques que sont na faire net ndenge nité. Biso tout ala ba faire. Peto soutenarae. Donc botika bato baza libre. Basala mutema na maramoto solo le trop na ba yaya na ninga ba se eza na ba parlement, président za na sénat, voilà. Je crois position na bo na ngwa zo cadrer là il faut na lobake botika mutuna muto azala libre apes opinion na parce que alingi kimia ezala entre nous. Alors botika yo pelisa ba moto à tout mucha boye botika. Tozana besoin te que noko wana aya kofinga fali, on n'a pas besoin de ça. Et que la bisonne tu billet ni. Et peut abiso contrat. Mais non, mais soka yepe ko sopa ba plan, et ça paie bien, et ça ma bêta. To yo ka to seki bango, pour ça game, et ça guerre médiatique et que na bon. Donc voilà, et le reste nous on s'en fout. Donc président Malobananga yango wana ba ike ba solo là. Toi na kacha guerre. Yo péché d'esprit na tout nos questions, Sigo kuna bania on pesa ki onde ni. Ça un exemple na tande ni opesi la kion.
Diable. Naomi Ayaba, moi, na Mayele, ma sœur du cœur, je t'aime beaucoup. Je t'aime. T'allez le balinga Kotsangai. Ah, il y a musique. Non, mais namni, toi, on a dit que le président, toi, on a catch la guerre médiatique. Et qu'il y a bon. Tu vois, qui ba mère, ba mati, ba zoluka, ba PayPal. Pour toi, on a catch la guerre. Et ça bon. Et le but est que Babalak n'a pas envoyé dans le ça la tête. Non, mais toi, on a catch la guerre médiatique. Papa, comment ça n'a été que Kawana et montant pire Morowana, juste qu'à pour ba décréditer qu'à les parde. Et puis, Bangomoro, ba tout bela. Et ça guerre, et ça bon, Makamba, loba, et kota batona mitou. Ce qui gêne à ye, à l'objet que côté Kuna, ba defa, naza tellement qu'il est, et go kota batona mutu. Alors, nous, on n'est pas là pour ça. Biso, toi, biso, toi, événement. Donc, voilà, quoi. Merci, jeu d'esprit. Merci vraiment. Naomi Ayaba, moi, na Mayele. Salut, ma sœur. Et bonjour, président Raïs. Bonjour à tout le monde. En fait, moi, je veux juste réagir un tout petit peu par rapport à les défenseurs Ndengue et dans le sujet. Je crois que dans le bloc, on trouve toujours, voilà. Premièrement, chacun est libre de choisir son appartenance. Et les défenseurs, à Sali Live et tout, Bakabelier, on ne peut pas diriger Moutou, là, bas sentiment, n'est que pesa ou pesa gigante parce que bon, ils ont Moutou et tout. Mais c'est que moi, je aimerais ici qu'on souligne ça que, à Outinaka a fallu, oui. Et l'Oroni Salia, on ne voit pas à Fali pour y a pas faire. Certainement, c'est qu'il était en train de chercher aux côtés de Fali à Zuangote, à espérer qu'on soit au côté à faire. Et puis, et l'Oroni a Sika au défenseur au Baxela Biso au Biso Tozan en Oti. À défendre faire mieux que Nani. Oh, il faut tout yambaye mabo pour les. On interdit à personne son droit à Okoma Golo parce que mon tout peut ça mon fiche d'adhésion Okoma Golo azate mutabenga mninga azate. Chacun est venu na ba motivation na. Bah, il faudra savoir une chose. On a fait face à la bagarre, il y a Kindingu, Awa, Finga, Baluba, n'importe quoi, et Kindingu n'est pas la seule personne. Il y en a eu beaucoup au Basala, Babilo, Kouana. Ils étaient aux côtés de, il y a Batumususu, Baloba, Finga, Ferré. Après tant, Bilo, Baluka, Kuna, Bazouarate, Baou, qu'on pas faire. Après tant, on va espérer qu'on ne doit pas faire, Bazouité, comment on Finga. À un certain moment, to, mais quand peu, nous, kokanisamo à Mingue, en ce qui concerne Koya et les défenseurs. Il vient être gaulois, on t'interdire à défendre faire Ndenga Olinga, à son babillet na sera aucun des concerts parce que ceux qui d'abord aux fans artistes, il faut tout le monde en peut na ba œuvre. L'artiste a son concert, au sombi pe billet na yo. Artiste a même si disque au sombi pe nzembo ndenge baninga ba somba na ba Spotify yo et tout. C'est ça aussi être fan. Pour ça ba challenge ya artiste ndenge bande comme sous ba salara. Ça aussi c'est être fan. Mais ceux qui ont ya pour bando ça ba live so pas lo bani et lo kwa sika o yo lo bezate pour ta fingi fali et que ça fait billet et les affaires France 24 ti. Pendant que nous étions en train d'insulter Ferry, alors ça bémission elles sont pour autant biso kutoye bezaye surprise. Donc je ne pense pas que les défenseurs aura une touche de plus au yo baksana mamba faire. Si veut être fan, qu'il reste fan. Et tout ça il est peut-être sujet mo boya émission pour nous tout na batu boyambiete. Je ne vois même pas son importance au fait. Je ne vois pas son importance. Az à la fan, na rose à la fan à soutenir faire, soutenir faire. Mais il ne peut pas faire ni sujet moro boya batu babanda reçoit là pour les défenseurs. Azana nyango les défenseurs. C'est mon point de vue. Vraiment. En tout cas, merci Naomi Ayaba à petit point de vue par rapport à le défenseur. Mais là on a CPL Kaka. Azo respecter vraiment idéologie tout lobby que batuna batubada libre ya osta magamundenge balingi. En tout cas très bien parlé. Hervé Log et namoni tabloïd. Ouais, namoni. Oui, Raïs. Voilà. Namola na utunora question kana no kana. Te tuna question na yo. Otuna te pani tuna question na. Question na ngala tune bungi net. Question bungi vous allez être un défenseur, hein? Vous allez? Voilà, défenseur. Tu n'as pas BBC, ça m'a pas BBC. Vous allez la caca. Maman Nathalie, quand tu as besoin de bilingue, bah, misous, oh, baza concerné, t'es pas que nous sommes baba billets. Surtout, bito baptisa ba, oh, baza ba contrat, mutu moko moko la que ça 10 billets. Ils en ont dit cambois, pardon. Na condition na berne.
école section na ben motivation ya ma ndeko na biso les motivations ngala tana musala soko linga o matakala te na silisa mon pardon beaucoup sommes babillés pardon on les vendre de la défenseur beaucoup sommes babillés allez acheter les billets. Olivia a posté déjà défenseur elle a posté vraiment encore pour jour gouva ko longa ba oyamba gouve ce qui peut au cas où peut-être boyebite boyeba déjà que kindingwa matake pa nzungu ba ko yambaye dissipé awa kalati aloba makambo yena were na faire ba bebani tout le monde a bien esika bo fungola ba panel te bo vanda bo sa promotion n'importe ndeti mulokwa kindingu Nathalie Chichi ndeti mulokwa kindingu il n'a jamais été proche de Ferry, il était juste quelqu'un au quoi Simba Bilokota, donc ça dit qu'il n'a aucun secret d'état où il a Ferry et bien Naomi Charlie Koutuba pesa na opportunité. Naomi oui maman s'il te plaît Naomi aux journalistes autant que en classe oyebi que mauvaise information même une bonne information ça peut détruire quelqu'un. Oui, je connais, mais okay, ça dépend maintenant de gens. Zéla, papa Zéla. Oui. Nani, Naomi Zéla. Makambunyo, surtout Charlie Prince dans le lobby. Est-ce que ça y a solo? À quoi c'est fait Makambout? Tokomi na niveau ba cagnotte ndeni. Tokomi na niveau tobete ndeni. Tokomi na niveau nandeni. Po asuki mutema te. Ok. Kindi muto ya kozala pe bela ko suka mutema bato zali. Mais lokola ngala lingi na ko suka mutema te na ko yamba défenseur yepe aloba bango pe ba suka mutema quand c'est na mutema la Charlie. Mais Olivia elo bazo bosana makambo kindi ngako loba izana ngo lokuta. Mais pona ba wangila bango ba koloba keza ya solo. Siko nazo comprendre. Bino bo kanti musique ngo kenda ndeni. Oh, biso moto ebi kazaki ne église et la guerre médiatique voilà et kenda ka bongo bo bango ba akoya ko beta masola lukuta bango ba kozwa ngo ba tshanga ba page ke ezala ki bongo mais on dirait ba tumususu pe ba on dirait ba intérêt na bango eza moi menacé bo tika ba jewana te ya lobela biso déjà to lobela ramingi attention to vous allez on est ba discours o bo siko moni ba discours ezo pesa ba moto ils ont le droit de faire discours. Ouais, parce que bango pe ba maman te yaya na beti abino ngaza pembe nga chape na mai na mnokote na tout droit. Na ba pembe. Omoni makambo o so bomoni makambo ya les défenseurs et jeu amplification, c'est parce que dès le premier jour ezali na bandeko mo ba se conduisaki mabe. Ba se conduisaki mabe pour na bandeko oyo ba kendaki ko soutenir les méchants, les méchants. Bah, ils soutenir. Alors, ils soutenir. Les méchants, les défenseurs. Les défenseurs, sur les défenseurs. Alors, Batumsusu, Bandagi déjà ko sala live ko finga bato yo bakendaki kuna na live. Na vandi bo finga nga tufi bembelanga ah bon? Olandi, place makambo uti. Non, soutenir ye makasi. Tableau s'il te plaît micro ya. On comprend la place idéologie ma be sali ke kombongo kende. Comment est-ce que batu bakei basali makambo na bandenge na bango même si tu es d'accord na bango te mais tozaka ensemble tokokai kofinga mapona mwana wana komoleka biso c'était ça ba guerre ebandelaki wana yango siko biso toyaki siko mpona kostructure makambo kozongisa makambo na nzela oyo aza pour botiki ye naki pour na ye oyo aza contre avai naki contre na ye mais tobendana nde te yango moni aza vraiment naolandela bajet de moto ekobima oyo ekosalaka bato bapanzana. Moi je fais pas ça. On comprend l'esprit, j'ai d'esprit. Donc, tout le monde a un intérêt. Yodo sepela, petit animal, ça na aya, n'engo pesi ba raison na yo, n'engo pe de même mutupe, alors c'est pas n'était jeune on aya, alors pesa ba raison na yi. Donc, vous avez l'intérêt moko caché te na raison ya songolo pakala. Donc, to ke nango bongo pour na respect ya muninga ya baninga quoi. Ça, mais après président et le romoro ba tout pe ba ça confusion ba comment on a fait on dirait ka faire adaka faire ndenge ka boye ke mutu moko fanatique akoma ka approche na ka boye kaka il faut pas ça la peu différent ba kindingu wana différence wana pe ba moni pétro yango moni ba lo ba pe bongo donc mais ba kindingu wana na nenga ba Congo kindingu déjà asalama déjà ezande monter na ba jeune kaka ko ya ka komi ba mo pembe na faire bato babendaka bato lokwa bango pembe na bafere ezaka bato batambolaka na fere wana yango ozomona ke totelemela bango donc botika ya osala pour moi il va faire du sale boulot et moi ça me réjouit
j'ai d'esprit en passant le roi n'a pas ça ngama le papa miss en passant tous appelé na dei petite sœur na biso mora da yaki gauloise à makasi le roi la pena kota ba j'ai de nia au ça bien mais na ba mon bout tout solo là qui déjà je suis dedans problème ti OK wana ndiki to na leli miss sali miss na mona yo bano ça demande bandakala mbote miss bonjour miss bonjour à tout le panel. Moi je voulais vraiment pas. Céder micro. Na kota mingi na makambu ya les défenseurs T, mais je voulais seulement parler sur quelque chose. Je pense que Naomi a essayé de le frôler. Dans tout ce qu'on est en train de faire, il faut tout savoir que le côté éthique aussi, ça y est.